Tango yango yo avec comment trota na koma na maboko ya moto mosusu kopanzanga isango ke yo linga kanga tango na zobondela yo zoboya e c'est le moment bolingo bandaka na passe koma esengo chéri parce que koyeba koyemba bien ko sa musique eza kozala au sommet à toute chose mais eza musala mo peut très difficile il y en a ben convenant nango eza na ba mam nango eza donc voilà. Mais ezalaka qui était botaman eloko yango ndondi ma souffrance nango nyonso na esengo nango voilà. Inconvénient musique ezanini. Inconvénient musique qui ezapé peut-être au dépenser là on peut bambo me foutu pe loté. Ako ça te ako sanga ité. Ezana batu mususu. Exemple eza si facile na ucho peso ya Moïse. Moïse akumba bana Israël na nzela papa bakota te promise. Yeka na erreur na muke. Akota te. Après chers internautes, je suis Rézi Makengo. Je suis très heureux de présenter cette émission avec vous. Vous êtes si nombreux de suivre cette belle chaîne Concept Taocho. Abonnez-vous massivement. Comme je vous avais promis que j'ai recevé pour vous aujourd'hui Nelson Philanthrope, l'un des musiciens de Patrick Beckham, le chanceux du village Naye Toumirapo sur la Mamoukié, où est allé parcours Naye, et puis maintenant, Azapa Patrick Beckham. Avec un peu Koloba, TV Radio T, Bourreau Kaye, et vraiment rester branché. Nelson, ça va? Oui, ça va bien, mais c'est les journalistes Rézi. En tout cas, je suis très ravi. C'est une bénédiction au Koutana, journaliste à Gitoko, voilà. Et ça l'est bien. Merci donc à toutes ces personnes qui nous suivent. En ce moment, sans oublier Patrick Beckham, hein, l'élève du maître, l'aide du maître, voilà. On est ensemble, je suis avec Combattant Nayo, donc voilà, PDG Jodas Milandou depuis la Suède, on est ensemble. Maman fait Milandou, on travaille. Nelson Philanthrope. Comment il a accès? Nelson, il a comme prénom Nyonso, beaucoup plus. Ene nanga bazala trop na bandenge ba pays ba British alors ba préférer ko benganga Nelson et puis philanthrope eza par rapport il y a initiative nanga na connaissance nanga ndenge na okola par rapport à mes actions yango esala ngai na porter no wana ya philanthrope vis-à-vis à action nanga negara batu mususu donc philanthrope ce qui veut dire une personne généreuse. Quelqu'un qui se soucie aux conditions des autres. Donc, il n'aime pas voir le mal des autres. Il ne se réjouisse même pas dans une condition médiatique ou soit encore une condition mauvaise d'une personne. Voilà, à ces pélanango. Donc, ils ont une philanthrope. Voilà. Alors, philanthrope, tu as prise de belé sur le côté mouvement à Péché au Combo. Patrick Beckham Péché au Combo. Voilà, orchestre et bien un petit Beckham, orchestre et bien un petit Beckham vis-à-vis à travailler dans tout ça, il y a du maître voilà. Patrick Beckham, c'est un grand chanteur. Alors, on va nous taper dans nos émissions, mais quand on a un Patrick Beckham, pour bien un petit Beckham. Donc, on a un petit, il y a Beckham, pour être mais quand un peu qu'on dit, si réellement petit Beckham. Ah, voilà. Ah, et ça le fait bien, Roland les compagnons. Ah oui, Roland, mon pote, on est ensemble. Donc, aïe pena, maman bandara. Roland. Voilà. Bon, mon frère. Ouais, quand on mon frère. Aïe pena, maman moi bien. Ouais, mes très chers internautes, grabouillés. Le compas côté, ça fait un peu du bien, comme ça, au travail naïe. Voilà. Ou bien la personne comme au on a Beckham pour bien un petit Beckham. Voilà. Travailler le mot bon en tout cas. Le compas. Ah, toi na yo. C'est le moment.
Et Dieu, Patrick Beckham, les chanceux du village Lady Maître. Bolingo nangai Yokei kaka boye yoti ki vide Jeri tension kei Kaka boye yoti ki vide Loveza like sengwe komi ya kolela Likolo ya kozanga yo Okomi singa ridicule Ba master bazo sekanga na famille Atula Jeri yo yebaka Je rozalaka kolobake naza nyonso ya yo Tension kei kaka boye yo tiki vide Likolo ya kozanga yo Okomisinga ridicule Ba master bazo sekanga na famille Jeri yo yebaka Tango yango yo Avec comment trota Nakoma na maboko ya moto Mosusu kopanzanga isango Keyo linga kanga Tango na zobondela yo zoboya c'est le moment bolingo bandaka na passe koma sengo Jeri tansia lelo zo sundolanga pona zana rien mokolo kolukanga pena koboya c'est le moment ya tobongisa aron tansia yo ndogo mando ya papa na ngai yo koma nyonso na ngai Nakoma aveugle yo guidé nangaye c'est le moment Tango na zobondela yo zoboye Bolingo bandaka na passe koma esengo Mon major Patrick Kiungu Eric Ize Obama Rosine Bolaye Gelo ma vimpi Darcy Lendo, Patoji Gale Mbatab, Cynthia Kapachi, Ken Pianama Kizembe, Tonton Hervé Lessay, Papi Sapo chef de file, Franck Stemay, Honorable Alita Chamala, Marcelo Kavanda, Kademon Business. Tongona Zobondela yo Zoboye. Bolingo bandaka na passe koma ensengo Tangona zobondela yo zoboye Bolingo bandaka na passe koma ensengo Bolingo bandaka na passe koma ensengo donc voilà. Merci beaucoup Nelson, on a senti vraiment que Chon Ezali Wapena Petit Beckham. Là je confirme PDG Jodas Milandou. Je suis avec Nelson, musicien de Patrick Beckham, on est ensemble c'est les années. Ozumba, netka Ozumba. Vous êtes maman, tout ma casse pour ces années. Bon, secret dans mes travail, na vanda pembe na Lady Maître, travail car il est belé, travail. Donc on a rôle besoin moi, tout travaillera donc à tout temps. Voilà. Nelson Obanzi musique de Patrick Beckham te, mais qu'un peu quoi expliquer biso, à part Patrick Beckham, Nelson Outawapi, n'en appelle ça au sentiment au sein de la musique, mais qu'un peu quoi bête biso parcours na yo. Et puis sentiment musique aux longs wapi n'a pas pour ça de l'avant au sein musique. Voilà, sentiment et musique depuis longtemps. Na jela on peut ba punition et zelo moko eza iné hein et bandi na koko aboti mama biso ara dirigeant ya bagimbangiste voilà. Ya bagimbangiste maman na nga yemba ti le na ba chorale na l'église et puis bandi ko nga basi ba choriste nga morope Nazalaki choriste, donc je suis catholique, voilà, il faut qu'on le dise. Nanzela catholique, tu aimes trop, na bande ensemble, voilà. Et puis sentiment musique, wana air na yo kende internat, et dans moi bah j'ai mon tout ça là, bah journée qui tirait l'école, alors moi je faisais que la musique. Nelson, vous savez biso pour anin. Ah, nana yo kate ki aussi tout na musicien. Banda koyemba api bioto bana na catholique. Donc c'est-à-dire je comprends pas. Banda koyemba na chorale na bimi boye. Musicien nyonso ni nezaka wana. Na bana chorale te parce que te bino tout chorale comment. Autant un musicien boye na bana chorale, autant boye musique ça iné, je comprends pas. Bon. Na question oyo na ko koluba. Eza penate pour nous flatter mais eza oyo on en vivre.
parce que koyeba koyemba bien ko sa musique eza kozala au sommet à toute chose té mais eza musala mo peut très difficile il y en a ben convenant nango eza na ba mam nango eza donc voilà mais ezalaka que te botama nelo kwa ndondi ma souffrance nango nyonso na esengo nango voilà inconvénient musique eza nini inconvénient musique eza peut-être au dépenser l'on peut bambo mais foutu au peloté et les qui sur PR on peut mutu na famille mais obimi na opété bon kolia mutu c'est trop dire pour wana na rolo bango te Nelson za nanga bien ça nanga bien naza l'aise allez compa comment mutu na za nanga bien est-ce que vous savez que la musique qui c'est ah Nelson qui sa musique premièrement na rolo bien travail pour les di mettre bete la rabiso c'était bana beau travailler donc travail wana yango ko sala ke lobby o monana lito eko sa te tant na yembi o yebisinga kete na sentir pena ngate mna yebisio ke o lobake na sentir ponga na présenter ka onga na nango voilà son siko so yebisinga do avant émission mambo solo avant émission o mambo solo na yo donc na bossa na ngota yo yebisinga pena ke kiss na musique la so oli ki no te médicament bandiko bo landa ngai topé gris ya musique ezali travail donc bo bosser ka makasi bosser donc muto a bossara souvent en français pe le bango en forgeron devait forgeron donc de na yemba na ko mapé voilà ouais ça qui parenthèse na fongola ki yebisa biso bani musique na orchestre nini pourquoi il Patrick Bekam voilà na parcours na ngai ndenge ka na longwaki l'école après avoir décroché diplôme na évaki na moi ba groupe ya quartier tout ça mais na banda qui ko aspirer na musique à mikolo tel que le président Fabregas Kyrios tata ma passe ici kazali ko konabiso mes salutations donc voilà na banda ko aspirer na musique na yoka vraiment tellement banda ti lelo ndenga zalaka na yoka kaka yango wana e bandeka ko pesa nga petit ya Rolanda musique pe ti lelo na za pembe na Lady Maître obé déjà Fabregas Coco OK mais quand un peu kolongola ma blo à Coco ça fait un peu du bien blo à Coco jusqu'au Coco yo nani yo Kokololo bah voilà Kikongo Kokololo voilà donc mais quand un peu ko beta Fabregas Mamouké o me kolema Mamouké et puis tozon a habitude continuer pour l'émission voilà et Dieu nga solga nseka na la Fabrice mola nanga bolingo mola e silizanga mayele bolingo mola e bebizanga moto bolingo Fabrice komizanga ngizengi etalizolo na nani bwandi manga kena lingaka ye ya solo na motema nga solga nseka motema esemesana na kolinga mola amabele prometa ngai mokolo na kokufa pichu koyamba ngai te soki na vivre sayo sokoke mosika na nga na kokoma moribon mola et Dieu rigueur na kweni yoka makambo ya pichu mangunza mwana Londres Fabrice yebisanga esika bakokundanga awa mabele promettre nga mokolo na kokufa ekoyamba ngai te soki na vivre sayo po soki oke mosika na nga Serge Ngumba moribon mola mwana na ngai okota ngai tina mwa l'épinière mwana na nga mobali ya motema na ngai Christian Sala Patrick Nya Rabi Virise nangai Poso gyoke mosika nanga na kokoma moribon mola Nanyango wache poto na bolingo ngano Nanyango kotisi ambrie mana lovoyo Bobochi Kevin Kayembe ya la wulundi tisa Neyo tamtam voyage sokoto Kayembe Ataba zango baye bakomona koza bolingo na ngai ataba mupe bakoti likambo bakoti kelanga yo bolingo na ngai yo to banda no bomo na rigo tuna papa na et Dieu Fabrice yebisanga ezika bako kuna ngai amabele promete ngai mokolo na kokufa ye
ekoyamba ngai te soki na vivre sa yo mwasa zema mesana na tondolo tomanga mobeso yanga manga mobeso semola na ngai bilanga yanke eza yuma ipare yuma bara yanke rezi na ngai bilangi na ngai nga solga seka ma prise de finition Fabrice yebisanga esika bakokundanga amabele promettre nga mokolo na kokufa ekoyamba ngai te soki na vivre sa yo. Merci beaucoup Nelson, on sentit vraiment que bien du maître a formé malam. On va poster quoi les chansons du village. Te dans la poste te na soudé les du maître na défendre. Voilà non défendre partout nazali. C'est quoi parfois bon, non, c'est quoi bien beau vivre indé. Tu es à l'aise, tu vivre en paix. Tu es à l'aise. Tu es à peine en paix. Dans la kimia peine ya kimia. Nelson, oki ba ndekona ba master ba collègue, ba misi ba chanson, et ça misi faire ego là, ba ndekona ba chanson na bango. Nzemu nini oyo au sentiment beno yo ki obitin. Ba ya misi mais nzembo ne convoquer nga makasi. Te bandeko ba ene ba sala misala bien ba sa pe ba boulot bien na yoka bango donc bango tout ba sa ba bonne musique et pour nga na fanatique à bonne musique donc voilà ba sa vraiment bonne musique opena et je édifié donc voilà ba sa musique à bien ouais sûr oui la mystique oh boy avant caméra comme awa comment dire bango nyonso te et ça pour nous flatter te c'est ma carrière hein donc tant non le baboy non, le bas vraiment na mouté ma mobimba. Donc je me cache pas. Mais je pense qu'un jour pour longa Patrick Bekama, bozara boy. Je pense un jour pour longa na. Bon Moutaïba dessiné na ya dans la té na vie. Moutaïba dessiné na été. Si on a lobby que non longa té pas là di mettre on est comme flatterie. Ou bien longa na yo. Non longwa. Wana pe et comme le roi na comme yeba makanisa nzambe. Donc comme nous disons souvent question mark, un point d'interrogation quoi. Eza elo moko mystère nzambe na ko yeba ke lobi akokufa mutu te soko yeba lobi okufa yebisanga pe donc lobi na yebi yangote eza plan nzambe ningo atambusanga mena zana lei di mettre na jo formation na maboko na pona atambula na pona nga na yebi ke te vi na nga na maboko lei di mettre donc na atambula na oyo ya lobi na tikela nzambe na yebite akota lei di mettre na za lez na pepele na pe malaise pona ngaita naza bien donc à foutre nga na olia bien naza kimia donc je vis à l'aise ma je comprends ça serait ah donc qu'est-ce qu'on va foutre rater oui bini kolongo la ba journaliste ko yana ba ko vandisa bango ko ah mais total a peu paramètres ouais mais ouais non ngai bien ngai non ngai trop bien les amis non très bien mais non bi que ba orchestre Congo ko foutre la rater un pourcentage peut-être concert homme qui parler t'es pas là il dit mais t'es tout peu malaise tout peu ma vraiment malaise et ça pour nous flatter aza étoile oyeye na nouvelle attitude sur na koloba et loko pa ça là eza non petit color ça la matière aux an orchestre ya Villanova aux appels orchestre ba pesio et lo longola siko ba musicien na ba orchestre yango wana Lady Maître siko azan orchestre ya Villanova cour des grands pe azana ba chanceux du village les abisso mais ça doit bien en mise en disponibilité fallait pas ça na yango et bina filé pe ana bino pe na bina filé azana epé bina filé azana epé Lady Maître azana et mbali boso te quand même to ba ko to Patrick Bekam de alandi bina filé bon mode silencieux on a go répondre ça baza ba papa abisso to go ignorer mututé libota ezala munene ba papa kulutu ba papa leki bata moi si ainsi de suite donc famille donc voilà ba je vrai bien donc voilà Nelson na trop bien côté Cocoa Fabricaz na ba mission ba longo Fabricaz côté la Ibraton piana côté la bina filé ba 10 match mission ya no convaincre ko makasi en tout cas bango tout bango tout Nelson tu peux avoir 10 15 voitures une voiture mo c'est pas non mingi mais soko na bana okoyebisa mwana moko teke yo na linga ko makasi libosa muninga po eleze voilà na ba acte il faut ça la ndenge mo pe na ba mususu alors ngai na zo mo notion na mo notion en tout cas ba ine wana ba sala musique bien pas trop poli la musique singa pe boete te eza wana on a rapporté Bekam
On a un Lady Maître, nana Lady Maître, à ça la musique a bien, donc à diriger, n'a pas formé, donc on a n'engo écoquille pena, n'engo maïs soit formé, on n'est pas formé la biche. Donc voilà. Na tobeta concert moi on a Marilis pour ma toute première fois. Vous en allez y mettre Kyrio Sako tanga likola podium to imba chamoko. Na busan suichangu. Oui, réfléchir, je suis avec Nelson, réfléchir, Nzimbouana, dans la zone de là-haut. Et voilà, je suis avec Nelson du chancé du village Patrick Bekam. On est là, on travaille. Merci donc à toutes ces personnes qui nous suivent en ce net moment, sans oublier Héritier Wata. Ah, derrière la caméra, on est ensemble. Nzimboué. Voilà. Vas-y. Formula nini yango na sala kungwata pona zwata 10/19 sisa love na yo. Inangongana bakisa likolo abote na ngai po poudre na rouge à lèvres ezokoka nango lisusu te kosomba motema no ya pichu mangunza bandokenda yo atikelanga molili na ntima pwata na le na milinga nzoto sekokondo tikalanga ya lokola moribon nga prise leki ya makala tapena oya bulu songa kungwata Sébastien zonga pachande kila Dieu ya pichu mangunza mwana Londres Audace Milandu na Suède La PDG. et Dieu mosika na yo yanga moteme koma nango fane ya liwa bomo ezangi tina seba mosika na yo yanga moteme koma fanatika ya luga bomo ezangi tina kungwata salambango ya kolongola ngaye nationalité ya bamure desi seba nanga salambango ya yolongola nga lili nationalité ya bamure desi suka likambo na yebelekaki bandeli yanga bolingo ebandaki suka lilelo ekomi bololo kiadie mama munwe nini yango bolingo kiadie mama munwe ngwata Sébastien ozalaki bomoyala muna ngai bolingo ekufisa masasi ni accident na bateli ebemba medio nanga na espoir un jour ekosekwa ngaye Roger yakwene na lelie Roland likompa nana koti na bilanga na ngayo yalozo pe masangu ayibi kungwata Sébastien nanga bolingo na ngai na oplere batotu bamona na okata zoni te batu soda yako pangusa maya miso na ngai yani chimbela kae suprême na leli il y a Christian de Connaisse, il y a Nanga, Malipacha na Liège, Mekelanga Leli, Bako Pangusa, Miami Sonanga, Mobali en Okene, Kaka Boyena Mona, Ona Rosa, Mama Rosa, Sandra Monke Mokeli, Rigena Kwene, Medio Bukasae, même Meshak, voilà. Merci, merci Roland les compas, on s'en pour notre travail Zali. Nelson. Nous sommes Patrick Bekam, Azo Andayo. Partini à Malam Mabe, on n'a pas président Binou. Bon, ça sincère. Cause à la sincère, banda dès le début déjà Nazalé da sincère. Naza pena donc. Vas-y, voilà. Te Lady Maître en tout cas, kota la Bamabe, c'est trop dur. Bah, nayoka trop frère Patrice, alobara. Donc, Bosana nyon sur Mabe, Talara ya Bolambo. Alors, on a traité un moutou nyon sur bon, mais tellement tout n'a pas condition là d'y mettre. En tout cas, na côté na na mona na mabité. Non na mona na mabité. Je vois, tu connais voyage, donc pote ma bien d'ailleurs. Et ça parmi les critères et remonter à morale il y a travailleur. Ah, et là quoi na yangote et quoi affaiblir ngai. Yangote échec pesa soli sopombala simana salama yele. Donc, ezate eloko ekoki kolembisa ngai te tellement natika na voyage te. Le malheur est bon. On a non pour ça. Yango de sala biso. Mais ngai
je vois les choses autrement. Pour moi, il y a une formation, il y a une donc voilà. Il y a un moment où ceux qui ont tikali à février, mais à juin, il y a un premier voyage, c'était. Deuxième voyage, c'était. Troisième, c'était. Toi, toi. Mais il y a un temps de affaiblir. Donc, tant que tu aspires à un loco, beaucoup plus il faut aspirer à un point positif et puis négatif. Tant que ça, les locaux, tout ça, là, bien sûr que tout ça, là, on exprime très positif, de façon que tu es réussir. Mais il y a des éléments où il y a compliquer la situation. Alors, il faut toi, si je m'appelle Moussouche. Puis il y a Patrick Beckham. Patrick Beckham, donc on a Villa Nova, on a plané mon panzi, il y a un travail mon panzi zara ndengona. So je pose à Patrick Beckham awa. On a moi il y a mon panzi pour Roland déjà là mon ndabino kati, les chanceux. Et pose na moi groupe na palais na quartier au konza mali mais so yindi kuna le okimba mo créer pas na. Il y a une initiative nanga. Il y a vraiment une initiative nanga pour national trona ya pichu mangunza, le patrimoine de la famille Mangunza na Londres. À conseiller à trop. Patrick Beckham, Makoko. Zala wana pas Beckham. Tonda wana. Ça c'est une musique. Nzamba pe samaye le mushi pe batu ba bima. De c'est comme elle nante. Au moment était que Moïse a kota terre promise mais ba kota na ron. Oh là, comme mutna yo. Donc ve mangunza zo ebisa OK. Vanda wana tsoko Makoko. Ako ça. Te, ako sanga ite. Ezala batu mushishu. Exemple ça si facile na ucho peso ya Moïse. Moïse akumba bana Israël nanzela papa bakota terre promise. Yé kan erreur na muke. Akota te. Après musique à part kozanga kokota na. Mais ce sont des choses qui nous arrivent. Et là biso vie auto vivre par rapport à ba histoire à le passé. Ezana eloko sikeya na mukilité. Soko tosi yango ka yoka bakulutu. Sala bakulutu. Mwana bakulutu balakisa musa pazala mabe. Eza bongo. Yango pe na vivre selon makambo biso ponga na ye lobi na mukili. Na ye lobi par rapport à ba âge ba vieux par rapport ya par rapport. Voilà. Sikoyo. Il faut peut-être tambola na norme. So yona rola ya liboso. Na mouvement. Rola Zambia kana ngai. Zambia kana ngai na mouvement oui. Mbia kana na mouvement. Petit Beckham kana na mouvement. Comment? Mbia kana ngai. Il y a des mouvements banda initiative na ngona ndenge ya nande biso to test ya betela guitare na ça test na nzemba formule. Oh. Et Dieu. Comment ça nga et Dieu là je comprends pas. Hein? C'est quoi ça? Et Dieu là, c'est comment ça? Donc voilà, mon qui c'est Dieu, voilà. Mais réponse c'est pas on l'a dit comme pas. C'est mon aîné, le doyen, voilà. Respecter les gens qui ont vécu. Bon. Respect comme missionnaire libandité, mais il faut que les bandits. Dans ce monde, il y a acoustique. Acoustique. Alors, on a acoustique. Ronaldinho Bobby a acoustique. Ferregola acoustique. Basé belé bachi de thé. Il y a chanteur acoustique de la blague thé. Ce que beaucoup de qui ont acoustique n'est convaincu. Quoi ça n'a que non c'est malam. Quoi ça n'a bloqué on a thé. Pour moi, ça tangue le sco ya bien tangue lio ya malam thé. Na chanter la thé. Banane babeti. Ferregola avec acoustique. Bobby Ronaldinho a beti. Jus de thé a beti. Weranson a beti. Et voilà. Kabosa beti merci wata et puis même na comment venanga oyo nani Eclipse Mososo na ko lobby pa beti bord. Est-ce que batu nyonso tangana wa musisa wenge musisa ya wenge non répondre yo musisa ya wenge et bandi pa ya de la forêt tu otangi ba les padres o kiti bambwa kanda oye ainsi de suite wenge et quand musanga ite pour wenge na yebi musale salama déjà. Donc, dès le début, dès le commencement, Wenge da Moussale Bando Salama, petit le Salama. En tout cas, mes félicitations à nos vieux. Bazarou ba vieux par rapport peut-être à âge, mais papa nangai, koko nanga pe ba na katiwana. Donc voilà. On répond à la jusqu'à là. Tu n'as répondre, si on a répondre c'est que si on a pas si réponse c'est par rapport à leur travail. Ils ont bien bossé.
de la forêt beta likambo te vandi na ndako yokangeli ngai elongi esali ngai pasi esengeli na yeba o bengi yo na chambre mpo tosolola namemi nde ngambo e sol voilà. namoni vie de la forêt beta c'est loquette na acoustique ayembaki c'est loquette na acoustique ayemba pe na nzembo na sina wa lisekwi na ngai na maboko nayo loba liloba moko ebikisa ngai na okeba chana na yokaki. Nelson, je veux savoir, hein? Ni ça que vous avez pas un orchestre moko bon président, vous avez bien nous sommes malamu, mais tant que vous allez un orchestre, pourquoi vous finga toujours président pe sozalaki? Nelson Ranini. Et dépend de l'éducation mon amtauti na pas bango na parler na bango. Tokolaga toyeba déjà maman ko orienter moi na par rapport à bizali na ye. A témoin yo école linaye na lire na ye. Phase à la boue. Alors, ce que Monica a bali à ma bé, maman bé, t'as mon à droite. Ndé mon aba misien, misa ou t'as une éducation à l'ibota na enda ena. Oh déjà mais ça na ofinga. Oh pas mais ça na ko lobate o lobape ka ati. Azanika kimia bando tambu sanika mamne na ndengo esenga. Na ebika mambo na lobo Prince Lasco de Migler na Londres et bien. Pacheli mabula na ebi mambo na Lille. Adjele mobali na pesimbote. Donc voilà. Et ça bon. Nelson, on a vu que vous respectera mingi PDG d'AS Milan en Suède. Ah, on a vu now. Ce qui peut chanter. Ce qui peut PDG Abika que nous avons Nelson, ça a plaisir. Il y a aussi la sélection, il y a 5 musiciens qui ont bien représenté Congo en Suède. PDG le Zuka, PDG au DAS Milan doit payer charge wana. Abine so petit nangai, c'est la ngai 5 musiciens bien représenter Congo na Suède. Ah ba payer charge ma beaucoup na Roland. Je pense que question nangai trop bien. Ba payer chance wana. Jouer ça ngas côté o soki ndeni ba bis ndionde pona. Soki le président Audace Milandu na Suède a payé une opportunité wana. Donc et au permettre ngai na benga di compa o to zana ende na bengi lelo na robenga mignon soldat do kebano voilà Nelson même c'est Congo hein ko mango na ki frère té ce que moi c'est que le compa au bien le compa Obi ba chanter. Yo oui. On tangelo na benga mignon soldat de combattant. Na bengela 5 étoiles. Ayembara makasi na bengelo kebano na bengelo LG na bengelo chief lasei donc kafu. Obi singa 5 mecs na o dépasser. Koko munisiko. Koko benga été donc c'est que Koko. Mais tangu na benga batu wana c'est que muto chapeauter biso entre guillemets. Et ça maître. Beka mazanga te. Que donc c'est Papa bandela compte. Oui binine. Bon, ça va le ko yebisinga na bandela Lady Maître en première position. Fils Lassé en deuxième position. PDG d'AS Milan ah Nelson Inga dai. On va donner son on va laisser on va donner bango. Au sein de sélection au Bosna de Koko, maestro Zangisie. Président Mona Beka au Zangisie. On lunga move. Vraiment te bolingo ya Loulou Bangambu, on dit Mambouedi. Ouais, la Monibino Tata. Donc, on est ensemble. Donc, on est dans le bagui, Lady Maître. On a dans le la Bachancé. Bachancé à village. Lady Maître, fils Lassé, garde civil. Ola Likompa, mignon soldado, 5 étoiles, Kebano, et moi-même au-dedans. Voilà. Les gens ont compris, hein? Les gens ont compris face au chapeauté, au tâtonné. Donc, je me bien. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Nelson, je ne sais pas, au Bakassou Nini, puisque au MB, au lobby. Et dans la chaîne, ingratitude. Donc, Ebi Malala, mon leader le bas. Ebi Makala, Théwana quoi. Ebi Makalate. Sengeli. Je sais pas, vocal na bacha mususu. Vocal au na bacha mususu. Banzimbo. Bon, on a besoin non. Toke. Beta. J'ai écouté les gens bazolo bako boyingai. Na bazaki
bajenzo kezala ki ya vrai nebela confiance na malobo zala ki oloba nanga Gauthier tuba la purga. J'ai écouté les gens bazolo bakobo ingai na basaki bajenzo kezala ki ya vrai nebela confiance na malobo zala ki oloba nangai moto azozokisa eza kaka moto yoloba ki olingaka moto oyo zobrake eza kaka moto oyo loba ki olela ye tokoboya na jamais moto ozozokisa eza kaka moto oyo loba ki olingaka. Et Dieu. Voilà, voilà. Mignon soldado. Opération tembeli ya mongangate. Motema nanga ezo Seigneur Jino bivila selio kininga na Paris TGV bela mputu oh Jean-Jacques mon de feu et hey Lady Maître Philalélio et un vrai chant donc opération tembeli ya mongangate motema nanga ezo Seigneur Jino bivila selio kininga na Paris Christian Zeko Gilles Mouyambie a Jean-Jacques mon de vue et hey Lady Maître Philalélio et Dieu tonton Hervé Lessa et Serge Ngumba o juste na laveno jinalita na ngofre meza nini na ngai pichu mangunza na ngai lulu bangambu bozalara donc bozalara branché boyoka mambo Lady Maître na promettre bino que indi samukilio donc ba bafle na habité na yoki na ma aussi que quand les gens disent que bon la bien du bossu et Patrick Bekam est simbité t'es tout à sincère hein on dit que Betty t'es plan c'est le moment papa c'est le moment ouais mais na habité bino bo vivre na Kinshasa ou ya nini obe ya nini hein ponga na batu même na ba Shanghai na ba Chine ayo batu na ba Shanghai na ba Chine Guy Roger la Malula na peso mbote na Shanghai abi c'est le moment dans na Chine écoute imagine na Chine ponga kuna ebiki chinois te na Chine chinois c'est le moment ah kafu eza pona flatérité c'est le moment ezo beta c'est le moment partout c'est le moment na habité. Merci à l'aide du maître Patrick Bekam. Nous sommes à la fin de cette émission. Notre club était sur la moi, Moukena Roland. Roland le compas. Merci au système Bisso et ma brisque. Système Bisso. Donc, c'est pas les à petit binois et ça lui très bien. Vous êtes trop timide. Moi, tu l'as activé. Moi, dans l'aide du maître dans le bagino. Moi, je trop été. Donc, boulot, migolo, tout le travail trop studio. Donc. Nami sepeza doyo kangama donc nazo beta kaka trou rapidement mbote ouais ba mbote na pesa ka na emo Lady Maître ba merci pour na opon 10 000 pour ça blague terre première disque à sacrifier va a yembisi ba musicien na groupe apesi bango chance ba beti donc non et ça la marqué bazuma quelque chose Lady l'homme bazuma muké oui mais pour test bazuma muké côté ici et quoi donc oyemba dia yango non donc so bandimi ko yembisa yo donc chaque day ba do zo loko donc biso to beti fort donc ba mélodie bokoyoka wala li kompa na profiter kana saluer lourd bangamo Joël Mola CG Serge Ngumba l'impérateur. Ouais merci Nelson on a fini moi mabanga TV Zangonga quoi. Voilà ya Pichu Mangunza na Londres. Le patrimoine de la famille Mangunza. Ma maman Angèle Mweli Kayongo, une femme pleine d'amour pour son mari. Franck ya maman Balbine à Londres, Pablo Ngalou à Londres, Audace Milandu na Suède. Le PDG. Et Dieu, ya bise yango Rodé Mangunza na Toulouse, Mara Fashion. Les vieux Oatika Ngate Rigen à Kwen Oatika Ngaite, TGVB Lamputu, Joël Molordi Mambweni, Serge Ngumba, Guy Kimfuka Patron, M. Medio Boukassa, même Meshak na Luanda, Diego Mboshi, na Algérie,
Donc Adjele Mobali botika biso te wana baba ndeko ba soutenir biso de loin rapidement oui bato yo loba était oh c'est le moment na biso ke libana ngana na kenda Algérie te mais au senti que était Jimix Nangola Orlando biso Plams Plamedi Lutu na katia Cape Town Ketia na Cape Town Val de Mobali na Luanda Adjele Mobali na katia Paris Mbote et Bambou Ebola na katia Durban Jérémy Papa na Faverdi et puis Pacheli Maboula na moi na Lille Chadra Bessomi le professeur d'habillement. Voilà. C'est par ici que nous mettons un point dans cette émission d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, tenez à remercier toute l'équipe technique qui m'ont tenu compagnie, sans oublier Héritier Wata, on est ensemble. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi au 090 735 31 03 090 735 31 03. Quant à moi, je retourne prochainement. Numéro de téléphone rapidement. Voilà. Numéro de téléphone, il y a plus 243 82 65 290 57 plus 243 82 65 290 57. Donc voilà. Numéro rapidement, allez comprendre. Merci. Tout voilà pour ça contacter. Royali Compa. Dans le numéro on a plus 243 89 20 86 263. Plus 243 89 20 86 263. Merci, restez branchés sur Concept Taucho et bonne suite des programmes. Bye bye.